na ye lisusu na ye osala nini na ye oyebisa bino te Paul Bilocoste José Paluku na le presse Monseki le presse déjà si amataki Panama aza na kati na Panama déjà ndenge aza na le 20 octobre oyo aza kozonga azozonga bana madimba ba période de festivité yango le presse Monseki aza déjà 2 conteneurs na Mons na Belgique Angèle Mokako Fideline Bananga bana ya madimba kuta na le presse kota kaka obeti kaka numéro ya force kadikese akopesa yo numéro ya le presse Monseki na kati la Mons José Paluku le presse Monseki kwenda vutuka bandeko na ngai lisekite ba festivité yango tinda biloko na yo epai ya le presse Monseki na agence Paul Bilocoste José Paluku le presse Monseki okokuta era petit frère propre na Francis era ba collier ezoya ebele awa tika makambo simba le presse Monseki ya biso ya ngoyo ki kama kasi Swagabuni anonanga papa lelenge na kokumamela pasi elekinga na beleli zamba lobinga oyokela mai Kinga na beleli Zamba la glory oya no la mai Seki pe batuni mai Wapinzambe na tutela katolo Kombo nini ngai na kotama Pona ningisa kiti na yo Losambo nini ngayo yo nasala mai Pona mona loboko na yo Rabuni na baveye ba retraite na lebite Yesu kosalela yo na baveye ba retraite ngai na lebite Yesu kobelela yo balandi ya chaîne biso Océan du Congo o molongo mobimba bisika bozali nzambe alola apambola bino apambola mabota mabino na mukolo kitoko apesi biso ya lelo vraiment nzambe azali kumu parce que azali nzambe tozo pambola nzambe parce que azali nkolo ndelo na tongo asali biso zungolu ya kokuta na émission na biso to sambela elongo tozo senga yo ndeko osabone massivement na chaîne Océan du Congo et s'abonner sous massivement na groupe na biso sur Facebook to sambela elongo to bondela nzambe to pesio merci pour nzambe na biso merci pour la maloba oyo tolingi to partager na libota na yo nde tozobela yo kamba okonza odirige biso tika kombo na yo pambola maliko na biso po za nzambe to béni à jamais po za papa na kombo na Yesu Masia Satana za musika tozoloba ya tina na otambwisa maye na biso na kombo na Yesu Kristo nde tobondeli boye amen. Tozui mokanda na biso na Actes des Apôtres bisika to bandaki tozo continuer kaka
tozoloba na ntina na délivrance. Actes des apôtres lelo tozolobela verset nango 7 tina 8e. La Bible nous dit ceci. Actes des apôtres chapitre 12 verset 7 à 8. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent dans ses mains, et l'ange lui dit, et c'est mets ta ceinture et les sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Bien-aimé, tant que bakangi apôtre Paul, batie na prison, bibezo banabiso boye, que l'église ne cesse d'adresser des prières pour l'apôtre et pas une ensemble. On est dans le verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Tant l'église est au Sambela pour la Pierre, et ange, le Sambe Yokane Panzambe, ange a quitté, a continué la prison. Quand l'ange est entré dans la prison, a couti Pierre à l'ali, enchaîné, a bétillé Mouké, na Moupandi, à la Moussié. Na katia la Moussaye wana, alobi na maloba oyo. Mets ta ceinture. Là ta ceinture na yo. Tes sandales. Et enveloppe-toi de ton manteau. Tangu muto yambaka Yesu lokwa mokonzi pe mobikisi na ye. Yesu alatisaka biso ba arme offensif pe défensif. Dans une équipe, nous avons les joueurs qui sont là pour jouer que offensivement et les autres qui sont là pour jouer que défensivement. C'est-à-dire c'est de la même manière que Nzambe appelle ça biso ba arme spirituelle. Oeza pour attaquer le diable, na oeza pour combattre la biso. Et parmi les armes, oeza offensif, c'est la vérité qui est notre ceinture. Bien-aimé, l'apôtre Paul a quatre la prison, babotolier ceinture, babotolier vérité. Quand un homme tombe dans la faiblesse, babotolier biloko oyo misato. C'est ce qui fait que l'église d'aujourd'hui, ils ont marché. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, parce que la carte la bango sentir les alisouté. Tu t'imagines de la Zaliawa, ceux qui n'ont pas senti la pantalon kiti. Et cause à scandale. C'est de la même manière aussi la carte de la vie chrétienne. La vérité. Dans Ephésiens chapitre 6. Si on peut lire ça, pour que malam, na kat la biso. Ephésiens chapitre 6e. Bien-aimé, Nakamoto Zoloba, Nzamba Sungangana yo. Nazuyango, na verset 10. Au reste, Ephésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres,
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. 14. Ayez avoré la vérité pour sentir. Ayez avoré la vérité pour sentir. La vérité a disparu dans la vie de l'église. Yango le diable a sakana biso lelo parce qu'il n'y a plus la vérité. Vérité ça lui soute. Chacun de nous a l'intérêt à Christ. Chacun de nous a kamata makambu na ye liboso par rapport à Nzambe. Les mensonges et je place la vérité dans quatre l'église. Mensonge est primé au lieu de vérité et dans quatre l'église. S'il y a des querelles, s'il y a des guerres, s'il y a des choses qui ne marchent pas dans l'église aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus la vérité, il n'y a que les mensonges. Il n'y a que par jour, il n'y a que les mensonges. Il n'y a que la vérité de l'église. Exact. Pierre, dans la prison. Ballon les sentis. L'autre ça va tout dans l'église. Nous na hoté yo, mais nous taliboso okosa. Esaïe lobby, la vérité a disparu. Malheur à moi quand mes lèvres et le bakama kamalokuta. Esaïe zolela après avoir okuta en Nzambe. Esaïe chapitre 6. Malheur à moi pambate ba lèvres nanga et le bakalokuta. Jean 8 lobby, vous avez pour les pères le diable. Bien-aimé, mensonge. Et Jessica. Souvenez-vous quand dans Actes des Apôtres chapitre 5, et ça couple moi Ananias na Saphira. À cause il y a manque de vérité. Pierre a dit, vous ne mentez pas aux hommes, mais au Saint-Esprit. Quand il n'y a plus la vérité, c'est les mensonges qui battent son plein. Et là où il y a les mensonges, il n'y a pas la vérité. Oh, la vérité c'est la lumière. Les mensonges, c'est la nuit. Celui qui parle la vérité, il marche dans la lumière. Mais celui qui profère les mensonges, il marche dans la nuit. Oh, quand il marche dans la nuit, quand il marche dans la nuit, c'est facile. Oh, c'est elle qui est devant une pierre. Trop facile. Oh, c'est elle qui est une pierre. Est-ce que tu peux dire la vérité? Pourquoi tu mens? Pourquoi toi il n'y a pas la vérité? Moubala zokosa mwasi na ye. Mwasi okosa mubali na ye. Bapara bakosa bana. Bana bazokosa pasteur. Pasteur azokosa bandimi. Tozokosa Nzambe. Bakonza mboka bazokosa peuple. Peuple bazokosa bakonzi. Où est Dieu? L'église est divisée à cause des mensonges. Pierre dans la prison. Baboto la vérité. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Sembola loboko butwa lelo ngana mona yo. Sembola loboko ona lokuta na umelipe mingi. Le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Nanya koloba vérité la muninga na ye. Pierre a tunya na nyas. Boyoka linde ina mwasi na yo. Akosi. Il n'y a plus la vérité. Babot là ba te belé sentir. Babot là va te belé sentir. Il est temps. Il est temps. Il y a raison de l'Anzam. Jean 8, 44, vous avez pour les pères le diable. Parce que ça m'a le kuta. Bon, ça a un signe. Mais nous allons continuer sur ce sujet. Nayo, est-ce que tu peux laisser les mensonges ou le baka vérité?
Qui peut mourir pour la vérité dans sa vie? Qui peut accepter de mourir pour la vérité? Alléluia. Alléluia. Place au soir, on a dit tout sambele longo de kolangai. Shiloh. Alléluia. Ngai nasengi bikamwa solo lelo nalingi namona na bomoi nanga papa kolela eumeli pe mingi. Seigneur Dieu, tu es pas une parce que zali nzambe na bomon. Yondo za yana katla nyonso nzambe langani. Tu es comité qui pas une parce que zali nkolo. Ne mishoto sambe la elongo nzambe langani. Kotika biso pas ina yo. Afin que nzambe longo la biso Jésus. Na kati na mensonge nzambe. To umeli mingi Yesu Masia. Na kati na mabe nzambe. La vérité. Tamo sali na opie. Na kati na prison nzambe. Balongo les senti. Balongo les senti. Balongo les senti. Oh. Umeli beni. Oh. Yo batami wapie na bomoi. Nzambe obatami parce que le coûté le qui m'a cassé nzambe. Oh na sengi bikamwa. Oh. Lelo nalingi namona silokolela eumeli beminge yone mabaya tembe yayo batami wapye salo bambongele kipembi kati na bomoi nanga yawe yonzambe na mawa kolela koyebisa yo lamuko bikisanga shilo nango oza wapi yawe toye pa ino parce kozali papa kotika bandeko na biso epai ino parce kozali nkolo yo nde nzambe tata. La vérité c'est Jésus-Christ. Tika yo nzambe oza vérité na kati na biso maloba no ezala vi na kati na biso le diable alongwa na kati na biso nyoka elongwa na minoko na biso tolobaka la vérité na kombo na Yesu Masia nde tobondelaki boye. Seigneur Dieu, merci pour Zanzambe. Merci pour le moment où pesi biso nzambe. Maloba de vie. Aide-nous à comprendre ta parole. Tolongwa na kati maboka munguna. Tosaela yo. Car la vérité a disparu. Mozoki libango tchaki na munoko ya Esaïe. Obaki tes péchés sont expiés. Et la pierre qu'on rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale des langues. Et cette pierre, c'est toi, Jésus. Kota minoko na biso nzambe. Afin que to bakabo solo. Pambola mapoza nzambe. Na kombo na Yesu Christ nde to bonde liboye. Amen. Place aux abetri nzaye maboko na maloba oyo. Toloba boye parce que télévision, c'est le temps. Benga biso na émission na biso. Ou bien comme la biso na Facebook. Soko koti kaka na page na biso na Facebook. To sambela elongo. Okomi membre na biso. Okomeli biso. Sije na yo. Petoko sambela elongo na yo. Benga nde bandeko ba benga kabiso. Kolemba te okozwanga moko na téléphone. Numéro na ngai ko s'afficher wana 09 98 74 29 07 ngamoko na téléphone. Nzambe apambola biso tobondeli pona bino na kombo na Yesu Masia. Amen. Na ye lisusu na ye osala nini na ye oyebisa bino te Paul Bilocoste José Paluku na le presse Montseki le presse déjà si amataki Panama aza na kati na Panama déjà ndenge aza na le 20 octobre oyo aza kozonga azozonga bana madimba ba période de festivité yango
le presse Monseki ça a déjà 2 conteneurs na Mons na Belgique. Angèle Mokako, Fideline Bananga, bana ya Madimba, kutana le presse. Kota kaka, obeti kaka numéro ya Force Kadikese, akopesa yo numéro ya le presse Monseki na 4 la Mons. José Paluku, le presse Monseki. Kwenda vutuka. Bandeko na ngai, lise kite ba festivité yango. Tinda biloko na yo epai ya le presse Monseki na agence Pal Bi Locoste. José Paluku, le presse Monseki. Okokuta Era, petit frère propre na Franci. Era, ba collier zoya ebele awa. Tika makambo Simba, le presse Monseki. Ya biso yango. Ki to kamakas.